ba comédie, kuna kozo émission, kuna kozo télé-réalité, kuna kozo ta makamunyo sele kagana mboka okozo ngo. Oh, continent na biso Africa, pays na biso RDC, captain na biso Kinshasa, chaîne na biso Lagane, Couvert TV, tozaka yango mokoe, toza yango mokoe, yo mutoza na France, il faut s'abonner, yo mutoza na Amerika, il faut s'abonner, yo mutoza na Asie. Il faut s'abonner à Afrique et Europe. Il faut s'abonner. Amérique, s'abonner toujours. Black is beautiful. Mbote mingi. Mbote na nenge suto kutani lisusu na mukona lelo. Nikolo na lobaki. Invité c'est bien. Et ba réaction na bino bene yango zo sunga biso. Ba réaction na bino. To me kana to pesi bino bene autant pour pesa ba réaction. Le belara to sala moi partage wana partage d'expérience wana sala moi bien yona ba itan oyo to saga partage avec expérience wana partage wana na nebo tinda si place aux abeso na préoccupation na lelo mo boye elekeli yo elekela yo lelo mo obika numéro ya wana na se wana benga ou soit wa bengi na numéro ya chaîne na benga ou soit bengi nga moko na numéro na nga WhatsApp plus 243 82 11 50 830 plus 243 82 11 50 830 wa numéro na ngamu kwa WhatsApp yo benga kaka loba noko talanga eloko boye tokomeka kolobela aussi ça jero kita isiko za tokoya toza wana la grande découverte za wana pona bino nyonso aza pona bino nyonso kama so na bino partage ya expérience na bino nde osunga pe admisusu ndeka na loba mingi maman na deji mola tu na États-Unis ko a comprendre ngo pe po mikolo ngapela ngo beta anglais apo na bike ka tenga pe mabele wana po moi tourner ezalaka you are not alone kola na mbebo na ngate yo ga oyebimi anglais na ngaya ngwana donc tu n'es pas seul oza yo mokote o se tu na ba ka ebele différents cas boye yeba ke oza yo mokote boze belé parce que pour comprendre que boze belé on ne remona makambo ndo le kati to ndo lobela ti on nous montre la vie musulmane au telika lisolo ba beti eza ya yo telika lisolo ne etamwami eza ya yo parce que lelo to kwa na vidéo moko somo kwa na vidéo moko somo na bato kwa na vidéo ngo somo na la lisolo moko na beta ba lisolo wana donc e cadre kaka na ba vidéo wana ba mama na biso o bazana mboka biso ya RDC na ba surtout ba bazana niveau ya Europe Amérique bazana niveau ya Amérique wa niveau ya Europe niveau Asie façon ni bobo ko la bana façon ni bozo boko la bana au Pekisi bana par exemple le roi neti biso bonne éducation à vos parents, c'est qui interdit les enfants de ne pas sortir. On a une bonne éducation, clôturer le pango, bana bakana kata ndaku. Mais on expose des bana na mokili. Okani wana ndaku, on peut essayer téléphone. Moi dans la télévision na kata nini. Adana décodeur ya nini moko boye songolo paka. Adana téléphone ezanga méga te, même soit celle la wifi. Ezo kumisa bana nga ba bimaka te, bazaka na ndaku. Ero boya adana téléphone na ye, adota la TV na ye, adana chambre ku totila bango TV. Ce qui se passe na chambre wana boye bien. O exposer ne mwana na mokili, makamno se mabe. Exposer mwana. Exposer mwana. Yo quand ça ne wana non. Mwana faut solo na ye. Éviter na nuna. Si on a un téléphone, on peut si moi on a déjà 12 ans. Il faut un téléphone. Il faut avoir un téléphone. Il est déjà à l'école secondaire. Pourquoi ça? C'est ça qu'on peut savoir. N'a pas sabiné non il solo moko. Maman na matadi. La famille on a zobeta za lo aza tata moi si la famille on a mina beta du solo siko. C'est passe ma casse. Grand frère moko Azana bana ya basi mibale moko dans la saison moko uto mata université kalaté
na mwasi na ye aza mwa jeune aza mwa elenge baza na papa na bango moko wana ya sentinelle bape na papa moko ya boya kosala mosala wana babandi na bango mpe kala baumeli mpenza mokolo mosusu tata mwasi mama oyo apesi nga nini apesi nga message oyo na otanga kombo te mpo ezala malamu te ake na ndako aleki na ye leki na voyageaka ya mobali bon napesa kaka kombo aleki na ye na maske me tokendanga na balogike wana apesa kaka kombo papi leki na ye papi mama Ruth tata mwasi Ruth aketala leki na ye papi tanga eta leki na ye papi ayekuta leki na ye voyage po leki na voyage akendaka ba nini aza ba maison na ye na Kinshasa me bafandi na Matadi akendaka soki asombi akotisi aye nango na Kinshasa ateki asali mwa ake avandi mwa quelque temps na famille na ye azongi su voyage donc babikaka ndenge wana ntango ake kuna akekuta semeki na ye na bana na ye ya basi wana bafille na ye ya basi wana moko 16 ans moko je pense akoza na 19 ans lelo akoza na 19 ans baotala basérie oyo baindien ta basérie oyo indien oyika basérie na bango etunaka kaka autour ya bolingo série wana etunaka kaka autour ya bolingo basérie wana ya baindien wana ozotala yango mama na bajeune fille na ye mpo na bango kobika bien amour ya mama na bana bafille yango mpe bana na batelefone eza pasi tata mwasi ntango aye mbote mboya asemeki boni papi avoyageaki papi avoyageaki kala ono asali déjà 2 jours akendaki kaka soki mardi awa boye 2 jours déjà asali ya solo abengi semeki nde na mopanzi ya bongo oyo mpenza babiloko wana ozotala na bana eza bien te bafilme wana balobelaka boye ono tata mwasi bango balingaka totala na biso abite kotala na bango bafilme oyo eza malamu te tala bango bafilme oyo talaka bafilme mebandeli ti suka love na love tata balonso acteur principal alobela love tata acteur principal alobela love nani acteur principal do nyonso wana kalo vi na ye kaka na bolingo bina na bolimo mama balobi tata mwasi merci nayoki tondotala lisusu te mama parvenir kozwa siko nde kosombela bana ndenge ya télévision kende kotiango na chambre ya bana aketa télévision na chambre ya bana bakoma kotala tata mwasi mpe ayebi ndeko na aza tele mwa abetaka tula atalaka semeki atalaka sante ya bana ndeko ndenge avoyageaka boyeboye ngo mosusu ayeba yokuta mama ye moko otala série yango na salon semeki boni bien bongo série yango boye bongo tefango lelo boye ofandi yo moko boye nini tata mwasi nazotala kaka ndenge olobaki natalaka suna bango te nasombeli bango tv yango batalaka bango kuna na chambre tata mwasi mais osala eloko te oboyi otala na bango mais osombeli batala ndenge bakondi kotala na bango nde bakomi otala sikoyo bango moko kuna tata mwasi kasi nini problème eza te nini tata mwasi akei na ye mokolo mosusu tata mwasi ana ya mbala misato lisusu ayokutaka mwana moko na payoti wana mosusu kuna kosa te na telefone tata mwasi akota apesi bango mbote bakipaki kutu te ntango aye boye atuni mama bongo namoni bana yango boye konstate kaka na telefone non omoni tata mwasi ndenge nalobaki na yo ke bango moko balingaka kotala baotala lisusu te namonaki kaka bongo bien te esengaki kaka nasombi yango batelefone na bango comme ça bazala nango na telefone makambo ya télévision bakipaka suti mpona makambo ya klase na télévision ndenge olobaki nasepelaki te tamasabi mais non mama me wana otiki bana na balabala te telefone wana eza mondi mosusu telefone wana ça permet à tout le monde de voir ce qu'il veut bana bakotala makambo bakisi makambo ba science occulte makambo ya sexualité bana bakota ayebisi mama pe bon soko toloba mingi conseil elembaka soko topesa conseil ate ya bien na suka na yango conseil elembaka tata mwasi ake na ye mama na nsima na bana na tomboki yango nini alingi nini kotia bana na nga leste ezalaki na télévision totiki télévision
Donc boye na pesi bana na téléphone pour bana ne bazanga na téléphone te. Pour bana ne bazanga na télévision na chambre te. Kolandela bango nini etika bana ngala za turo soka ye. Na kolobela ye. Turo soka ye. Na kolobela ye na bana. Bon tata moi sango mi kono soya kaka bout. Bana mo kutu ba Hortense. Bazaka boye te pour bazaka nango te. Bongo boye te. Bana batika na position wana. Batalaka. Tata moi sibenga loba ya misatu wana. Yo loba ta kolo Yesu. Owanga na ngamba misatu. Soso olela etikala ka nde soso alela tata mwasi akenda na ye oyo aloba bana pe ba continuer na bango kotala talaka téléphone talaka série ba uti classe chauffeur ya tiki bango kotisi bango nzoka nde cuisinier wana na sentinelle wana bana bacha bango misu vu que kotala eleki mingi. La chair est faible. Bible écoute le biango. Impudicité bakima rango, ba résister à la ngote. Attends na nguya nengeni to mona pasteur Jimmy Swagger a résister devant ngote. Wala ba résister bakima rango. Bana posa tellement les gars mingi. Mbobsu na ba 21h c'est stili. Mwana bimi. Europe na okende wapi? Ya mwasi ke obete la baba sentinelle porte. Et baba sentinelle porte. Ane za kama sola na utata la film et sili ya film otala kawana ete na ngala nuli solo. Ando relater li solo. Kutu tala kutu omoni nani wana soki nani soki edube soki nani. Akenda ki boya sala ki boya kutu tanga ye mwasi na yo kanga ela mobile kutu ngapinze ngabona okokate nini na okokate boy li solo bandi okende échanger forme. Écoute, on a télé téléphone mukolo wana. Moi si moko boye écoute. Mon apenda bon. Bando kende, ma sola x bando côté. Sentinelle ba komi ko encaisser. Et mataka, et mati petit. Et mati. Li solo excité, tu dans la sentinelle, et mon de Robert li solo, il est à la point mort. Moi là wana, abimina sentinelle. Voilà bimina sentinelle. Sentinelle. Voilà bimina sentinelle. Ce qu'on a là le bani. Voilà dans ma sorbette na ngali solo Voilà bimina sentinelle. Maman pelo lenge moko. Série. Na chauffeur ou et quoi arriver? Boreti vimbao. Makelele mama aso ko blâmer mwana yo ko loba lelo abenga nanu bandeka batata na yo yo bandeka batata ka tata mwasi oboya ki conseil yo wana ndeka ka ndeko tata bakebenga ye tabenga tata mwasi ya téléphone tata mwasi fo yawa boye tata mwasi ye tata mwasi sentinelle wana otokangisa ye mama zolo baba kangisa sentinelle lienge po sente mwana na ye te mais pona ye moko pa leki wana tokangisa ye tata mwasi tokangisa ye nini eleki boye tala boye tata mwasi tellement zaki déjà sage elle comprenait déjà donc c'est ka ba okoma tata mwasi nega ba bo tala ka biso boye ne pa ndo tala kaka ye kuta bani na matadi Avant la ville à Matadi, dans la province de Congo central, à Benginga, numéro na WhatsApp, plus 243 82 11 58 130. Onoko, talanga makamboleki boye, boye. Noko so me komo lobela talama li solo. Na bandi sikoyo. Na li solo ngona na tali e balani. Na li solo ya oh voilà ça na vidéo kalate. Ya mapasa mi balé li pasa te ninga li pasa zeli. Il passe à zéro. Papa bomona, on sala. Kocha mwana na boloko kokanga mwana na lopango clôture kangi porte. Ce n'est pas l'éducation, ça ce n'est pas l'éducation. On peut si mwana le téléphone c'est un autre monde. On va dans le téléphone, on comme États-Unis na téléphone. On comme France na téléphone. On va dans le téléphone on comme na obodo. On sel makambo c'est tout batumingi basala nga ngo bureau.
donc on peut beba na télé, on bebi maintenant na téléphone au bout. Mais certains parents bazotika bana mona ba téléphone. Bota na nous, hein? Solo oyo. Bota la yango bien et ma passe à oyo. Comme ça tous on juste après, to chama muwa, to lobela. Pour ça moi bien. Bon, dans la lipasse nanga tokoli tozala pe ka biso mibale, tokoli biso mibale ensemble na ndako. OK. Des fois maman atekaka papa asalaka pe. Tonde kotikala mingi na lipasse na ngai. Tolingana mingi tonde kulingana makasi ti tokoli boye. Lipasse na nga abandai ko yakolakisa nga ba film ya ba film ya ba porno. Ah ba pornographie. Oui, ya ba. Oh moi c'est dans mobile ba ko sangana nzo. Oui. Maman Magali matia moi micro, Régis ont déclaré micro. Bon. Lipasse na nga abandai ko yakolakisa nga ba film ya porno. Il faut attendre soit na chambre na ngai Magali tala mwana zotala. E mo boy penga pe na bengi yakolakisa nga ba film ano lakisa nga lobby. Muna pe aye aolakisa nga pe ba film. Voilà yo na lipasse no na katanda. Katanda kuna kata chambre tant dans la chambre moko tant to koli dans la sous chambre moko te tant to komi baba 11 ans boy. OK. Dans la sous chambre moko te papa loba ki eza bien te bakabola biso ba chambre. Yeso azwi film wana télécharger film aye nango na chambre nanga aye kolakisa nga. Ay mo nga pe na bibisi yaka yena ba film wana ozwaka ngo wapi alakisa nga pende ba télécharge ngo. Allez, après mkomususu aya ayebisi ngai Magali papa na mama bazati. OK. To sala ndenge tozotala na film. Tozotala na film alobi to sala ndenge bango pe bazosa to meka. Jésus. Bon. Nazaki pe moi mukie. Environ de quel âge? Bah 12 ans, 13 ans. OK, 12 ans, 13 ans. 12 ans, 13 ans. OK. Allez. Donc na bino ça va to sala kasi. To meka ndenge bo tala na ba film. Oui, to meka. Alongo ye moko alongo linga bilamba on a to sa bongo tozolanda ngo na fito tinde ti téléphone. Ba makambo bazo tozwi téléphone tozotala ti alongo linga yi elamba alongo linga bon nazaki kutu na robe pardon nazaki na robe amaitinga ka robe likolo wawa. Allez abandi ko simba ngai wana ngape na bandi ko simba ye première fois to bimana ye makila e bimanga tellement ebele donc na bande kutu ko banga etikala mukena funda pa maman. Donc première fois non tu étais vierge, je peux dire. Oui. OK. Makile bande ko bimanga ebele alinge kuna funda pa maman aibi nanga te kusala bongo te soko fundi pa maman komuna mabe tuka na tikaki tokoma ko sala ngwa chaque fois. Donc comme habitude. Oui, ceux qui papa na maman bazate to koti na chambre atako papa na maman bazali do bando mona ngo normal. Donc on peut s'enfermer la chambre. Oui. Si et comme qui habitude de fois tant souye ku tout temps to ke classe au mona tant to zonga boye ngamoko na ke na chambre na ye ngamoko na komi ko banda ye ngai moko to komi ku ozwi elengi wana yo moko. Ngamo na zwi elengi wana na komi ku bima na ndeko na nga na kokoma na zemi. Oh. Après na zemi na 18 ans na âge à 18 ans. Na komi na zemi na ibisi mwana classe na biso moto andoka ngama nepe mingi. Si mwana classe na biso nde na zaboye na za na zemi atunga usana zemi na âge oyo zemi yango ya nani en tout cas na bombela ki. Oui, c'est vérité. C'est que zemi na za nango eza ya lipasa na ngai. OK. Na ukaki yango eza ki soni makasi. Nebisi ka kete na za na zemi garçon ngokutu avandaka na nini. Okosika adresse. Na kusika ka. Abina nga sava siko to sa ndenge nini. Ngabitende na zaboye. Na zapene loko te me ata na ndaku na ozwa tambongo epa ya maman. Kanda uta kote kalemba ka kitaka saki na koyiba ta quelque chose comme ça. Soko yebi ata muntu ata kisi ata eloko moko wa ko pesa yo. Poser melongo abina nga sava problème ezate.
luka même 15 000 francs na osunga yo ngai pe masala ki nga pa vie na biso moko boye ça va na kepe na yiba mbongo na ke na pisi camarade na ngai ameminga pe pa garçon ando te kaka na pharmacie garçon abi na nga no avant kutu ke na longolo zemi fonga moko na bimana yo na zaki na choité to zaki pe tout près ya examen to ça l'examen dissertation na zaki na choité na nzimi yaya wana bimina ngai ale aye kopesa nga kisi moko boy moko a bakinga na se moko apesi nga na mela binanga sava kinde nande na kelenda na banda kokoka te paswana douleur na nyonso wana lipasa na nga azaki kuto courant te ke na longolizi ayebe naza na zemi mais ayebi makambo longola to sala programme soki to sala ponga ne pe to ndo sala bi examen ngamu na sala eno makambo na ndenge na nga na mayele na nga ka mwasi ebisenga sava zela examen soki leki to koyeba nde to sala mais ngai lokola lokwa na zaida na camarade na nga moko azaki déjà mayele makasi koleka nga nde na kende to sala makambo wana ti na sala examen wana na makila na zemi zolongwa tango ukomaka na zemi réaction ya lipasa na yo ezalaka nini tango aki ko annoncer mokola liboso il était dans la joie la tristesse il s'en foutait abangaki donc ya makasi okay abandai ko banga magalisi ko na osala ndenge nini to osala ndenge nini boy en tout cas to banga ki biso mibale très bien to banga biso mibale to ndo mona eloko ya osala tenda ebisa ngai ça va c'est bon to zela no makambu ya ba examen eleka bon to luka moyen donc ngana ko kaino bon to na kende ko betela ngandi kama na nga to sala makambu na ndenge na biso sanki lipasa na ngai ba. OK d'accord ndenge oye da Bravo Josie ou eza télévision ba parents baza vie oui ba parents baza vie soki lelo balandi yo ndenge bazolanda ozobeta lisolo boye wanose bango koye oye ka ko avouer na télé bango mo ba découvrir ngo kaka eloko nini vraiment émotivé plus oyo dévoiler secret te reproche de quelque chose ou bien viozo sala ezo simba esute ou bien eloko moko boye ou bien tu as besoin osala peut-être délivrer ou bien kangola man du genre comme ça parce que eloko nyonso ezala na bit nango mutu asala ka parce qu'il y a la famille ezali peut-être en ce moment ba olando ba cause a choqué peut-être famille koka bwana so ya lipasa na yo mobali est-ce que réfléchissez na nyonso oui OK tanti ndi nazaboye nalingi na bala OK mais naza na problème nakomi na problème nga na lipasa na nga azotanga so à l'aise te kelini alobi noke nga na kobala te to signer ba pacte na ye ke ngai na ye muta kobala azate mais nga na koki ko continuer boye te na ko continuer na ye te donc à part maman Magali zong sana moi micro muke ba part bo signer ki na ezaki yaka na makata parole to bo melena ki makila et puis après kolongola zemi bo continuer ki souvi na bino oui après kolongola zemi to continuer vi na biso normal oui normal kande to zalaka ye abandai kolinga te mibali ba pusa na pembeni nanga ngapi na bandai kolinga te basi ba pusa na pembeni basi ba pusa ni pembeni na ye na bundisa bango na bundisa bango ye pe alingaka te mais ngai nazo kokasute ko continue na vie oyo to bimaka na ndeko nanga donc non kokango te za poso ba na posa na bala mais to melana na makila. OK bon Tolanda merci vraiment na Yannick Gitumbu nelo ko sali biso do musala obena ne na mona timbeke musano ya mwana merci beaucoup bon tu Tolanda bino moko bon Tolanda bino moko na regret bon jamais to ko benga so to benga ndoki ndoki kaka to benga ndoki te ndoki te maman papa
Bon mais bana oneni. Bon mais bana oneni. Vous pensez que donner le téléphone à ton enfant ou bien à ta fille, c'est ça la bonne éducation? Ou bien c'est ça l'amour d'un parent avec son enfant? Vous, c'est ça? Miso ba parents ya kala bando tcha na bana ba pour éducation. Bino bozui bobuaki, bozui ba biloko zo bima mikolo téléphone, télévision, ba série, o choda suki nani, botikele ngonde bana. Au monde ba conséquences. Parfois pour nous yebe comme lioté. Mais continuer à exposer bana na biloko ndimwana. Et là tu verras. Tu verras la conséquence. Conséquence de ça, Sony, il y a des regrets. Zemi wana, bobo maman na wana te. Parce que bobo mie, l'état a bloqué. Dans bébé guna à côté, bobo mi ekelam, isum. Parce que moi na wana donc famika. Parce que moi na bika na histoire ni. Tata na enani, maman na enani. Tata na ngali pasa maman na ngali pasa tata na. Cela veut dire juste que zonga pena ko lobela nanu ko chama loba penza wana ba maman na biso ba papa c'est pas ndengwana ndeko boko la bana boso la na bana botasa bango nzela yo koli obali mutobali aza ndeko na yote mutobali aza ya famille na yote ça veut des autres que même conseil aux joie obala lelo bota bana pe bazwa yango bana pe bazwa yango. C'est un peu ça. Il y a une chute libre. Chute libre. Éducation à ban. Nakoloba pe na banda koloba. Ndeka na lobi. Bino bolanda ngai tu n'es pas seul. Yom dolanda ngai tu n'es pas seul. Parfois ozo leka pe ba moment mo bono, c'est juste contacter biso. Contacter biso. Sala nini wana ngana oyala nga so bengi ngana oya neti mama ya matadi ya benga kingai takwa ko kende te mais to sola na téléphone na yebisa kiye ona kwa ko yebisa ye ba yebisinga ne na lobeli likambu na ye wana na bona ngane otanga ba kombo po parfois mama ba famille ba koyoka ba bolokenga ngana kasho ngana kasho te yangwana. Il y a un problème, il y a des choses qui se passent en toi ou dans ta famille. Vous avez besoin de partager, on a besoin de ma réaction. Je n'ai pas besoin de réaction. On a besoin de Kofi ngandete. Kofi ngate. Kofi ngate. Réaction, on a dit ça, et l'amba ya politesse. Kofi ngate. Kofi ngandete. Kofi ngate. La guisa, que vous avez bien indiqué, réagir vis-à-vis à. Bablo ko utole kawana oyo moni réagir na yango so réagir na ngo ça bien so poza na préoccupation za na nini benga tokoya tokolobela tokosala et ça bien ko sunga biso pe ko sunga bande ko musu baza en face bana tant de problèmes to fongoli numéro mikolo ya ba réaction na bino na babani na ba vie na bino to ndo tambula ndengwa to leka ndengwana et ça bien. Donc, on va remercier. Batono suba sunganga. Batono suba sala kenyo seza la boui. Bato penza bazo pesa maboko na bango afin que nyo seza bien. Na koloba na mama na Nadège Molato. Merci mingi. Na chance pena espace ozo pesa. Na koloba sous merci mingi na mama Doliane Makiesi. Magana alia fumbo nkala kala penza mdalisa anga fumbo za rayo mais nabi ke na olia fumbo titango olanda boye tango kata téléphone tinda mwana winda somba fumbo na olia fumbo merci na mama Betty Molato ba mama Chicago bo benga te ya moins donc ba réaction na bino za mukie mama bo landa me bo réagir te Alima Rachidi mama Alima Rachidi Chicago za ya binoti. Mama Tati Salima. Chicago, je sais bien que Chicago est bino. Ingénieur Yannick Ilchumbu, Balasima,
Faut que ça là likolo ya fleuve Congo. Toté ya bato ya Congo Brazzaville, toté ya pena bato Congo Kinshasa. Ba yoka bien. Pour biloko ne faut ba onde ba liango. Merci mingi na ingénieur Lutete, sénateur Lutete. Merci mingi na noso balinga biso. Merci mingi na Niangi Fidel Ballon d'Or. Nabi ke stani basunga kuna place ozwa na manyema na kindu wana donc façon bozo landela façon ah mbote na onde ko na ngai. Bo continuer ko partager ba lien donc et ça biso bien. Ange Pungi. Yo kangi ba yombe mboka ba yombe na yo kangi yango. Na ba Laoula Brunel madame. Mutema papa Ange Pungi. Nous devons contrôler la situation à un moment où nous devons battre la biso. Nous continuer de minir, nous devons faire ça. Oui, chance, nous devons faire ça. Tu négliger en côté. Nous continuer. Nous faisons bien. Tu coutani, un numéro mususu. Mais l'isolo, l'isolo est grave. L'isolo grave. Nicolas grave, papa moko. A santé famille, a santé bande rabasi nae. Bande ko ya mwasi nae na loba. A santé bango. Mais l'isolo est pour tout na mukolo l'isolo wana après ça biso bena tande la biso moi l'isolo pour ezala bien asepeli mingi botika malamu nzambo alola akela likona se abate la biso ciao.